Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya mapangu na kati ya la personnalité TV. Lelo tobaki tozo nyata bitambe na biso lisusu na kati ya plaza pona kolakisa bino biloko ya kitoko ya sika o ebotami na kati ya plaza o vraiment boko sepela yango wana toyaki to disposaki ngonga na biso penza na kati ya la personnalité TV sans plus tarder tozokota déjà na kati ya masolo na biso pona kolakisa bino na sira bozala jamais de si bokota bokote belé toza na kati ya plaza bomona lisusu babiloko ya sika na kati ya la personnalité TV. Oui, toujours continuer toujours na kati ya plaza toujours ndenge to bisaka bino biloko ya sika ezobotama dans la place auto telemi eza na deuxième position na makadam na sir bozoka mwa ba eko ya makelele ya makadam ndenge mituka ezoleka en tout cas awa toza libanda kande na bisaka bino bakoto ba rue na bango eza vraiment minene donc so oza mutuka na yo oza na facilité ya kokoma ti bisika onga na telemi na ngambu eza lopango oyo bazoteka kande na bisaka bino nga na ebaka masolongo vraiment bien vraiment te tokota na kati na ba commissionnaire bango nde babetela bino masolo bosolola boyeba ba prix et puis ils ont mesuré combien de mètres sans plus tarder tozokota déjà. Toza déjà na kati, ça continue sur la personnalité TV Mbokelengi toza kati déjà lopango et karandenge na bisa kubino wana toza kilibanda bozomona na sur nabilili lopango eza déjà clôturé et ils appellent déjà na toilette oyo batongi tozotambola papa pusanaka po to beta et masolo et ils appellent na ndako déjà papa mbote papa tolingi to yeba esiko tozali balobi bazoteka ezo mesure combien de mètres ça? Eza 17 mètres sur 18. 17 mètres sur 18 eza nandako eza ndako chambre salon. Eza ndako chambre salon. Bako lupango nde baza to ba locataire. Te locataire nde baza. Est-ce que ko yeba monta ba futaka pe na ndako ngo? Ah ba futaka $60. Chambre salon ba futaka 60. Oui, ba futaka $60. Et bongo sikoyo lupango ngo bazoteka batiango combien? Batiango 40 000 à débattre. 40 000 à débattre. Est-ce que cause na moi moi maloba koza moi maloba mokendenge ka ezalaka est-ce que koza na idée baosuka na combien? Baosuka ka na 35. Baosuka na 35. Ok, merci bandeko balandi na sir bomoni bino moko lopango ndenge toza na kati et ça déjà clôturé na sir bomoni et emplacement na yango papa koto yo likambo etali courant na mai ezaka ndenge 5 sur 5. Courant ekenda kati. Ok, babi awa courant ekendaka te na kati ya plaza baza na courant ya prépayé ekendaka te baza pe na mai na bango na sir bozomona bilili basinga courant ezali lopango eza pe clôturé eza tia na portail bango batongi ndako na bango donc na kati tomona espace etikali na bacoin nyonso espace ezali awa toza na sima ndako ma eza entrée ya portail na bango monene mais awa eza lokola sima ndako na bango epesi do na portail na bango donc baza vraiment na terrain espace ezali na sur bozomona bandeko balandi la personnalité TV en tout cas tozobenga bino boya toujours ebele bokota bosabone na kati toujours ya la personnalité TV awa toza na mopandi ya ndako tomoni bongo eza pe na ba toilette déjà oyo batongi eza na toilette moko eza na douche bandeko balandi na sur bomoni donc tozobenga bino boya ebele bino bato bozwi libaku ya kotala image boya vraiment ebele tozobenga bino toujours
tozobenga bino continuer ko s'abonner en tout cas courant eza ya bien na sur bomoni ba biloko courant eza wana ba logette eza wana minda pe ezopela malgré mai na kati ya lopango ekoti nanu tema en tout cas eloko etali mai balobi bango mai ezaka 5 sur 5 vraiment na sur bomoni déjà. Oui, toza déjà na kati ya lopango na kati ya plaza kaka mosala ndenge tosalaka tango bino bosengaka yango biso tosalaka vraiment lopango oyo eza torrent vide bazoteka yango eza na mesure ya 12 mètres sur 18 car nde na lobanga na yeba masolo yango bien te bandeko nde babetaka bamasolo mbote mama na ngai. Mbote mama na ngai. Namoni toza tia na kati ya lopango eza torrent vide okoki obeta masolo na bandeko la personnalité o balanda ko déjà. Toza na plaza toza na 12 mètres sur 18 babandi yango 25 000 au débattre. Bandi 25 000 à débattre. Plafond na bango à peu près boza idée nango. Bon plafond nango biso toko pesa puis nango sukate. Ezaka ka mosombi na moteki bakutana bakoyeba ndeni ya ko balancer. Ok, lopango na biso e bandi na coin ya miroana, j'espère bozomo na bilili et sukitu na hangar wana, hangar ezali sika bordure eza batie ba singa eze sika lopango na biso et sukeli eze sika sukeli après yango ezui et bimiti et keti na coin ya mir ya ndaku pe ebimi yeti na balabala na sur bomoni eza sika moko eza principal eza vraiment principal esika motuka eza na facilité ya kokoma ti na kati ya lopango. En tout cas tozobenga bino toujours bandeko la personnalité TV bandeko balandaka babone na biso nyonso bokota botala na kati ya plaza biloko sika eye lisusu kaka ndenge toyebisaka na bino. En tout cas biloko sika ezobotama chaque jour tozobenga bino boya vraiment ebele boya ebele bino batu bolandi. En tout cas tolakisi bino boya ebele. Tozo continuer toujours na kati ya plaza ndenge na ebisaka bino femme noire femme africaine elle est là pour na bino penza pour na kotambola elongo na cameraman na biso pour na kolakisa bino biloko toujours ya kitoko awa toza toujours na kati ya plaza na sur bozomona environnement ndenge ezali bandaku etongami ya kitoko penza na sur bozomona vraiment na bilili environnement eza kitoko eza bien toza toujours na deuxième position na makadam bo remarquer ce kana telemi na simananga makadam ezali wana ba mituka pe et zolekana en tout cas sans plus tarder na sur likambo courant ko tout robete l'ompe lisolo penza te pour courant ezali ba poto ezali vraiment ezolakisa que courant ezali pas trop de commentaires car ndenge na ebisaka na bino tozokota sikoyo pour bozwa ba masolo boyeba et ba zosala ndenge nini ezosala mela ndenge nini tozokota déjà. Tozokota toza déjà na kati vraiment ya lopango bomoni nazaki libanda siko tokoti na kati eza pe déjà clôturé eza pe na ndako monene eza pe na ba toilette vraiment sans plus tarder tozobenga dia papa commissionnaire aya abeta masolo na biso car ndenge ezalaka ndenge na ebisaka bino nga na ebaka masolo yango bien te bango nde toyebaka masolo yango bien papa tozo continue toujours na kati ya plaza toza déjà na kati ya lopango eza ndenge nini obetela biso masolo. Bon oyo eza 20 mètres sur 25 baoteka yango 75 000 à débattre. 75 000 à débattre olobi suka ba 70 soyo emonani akozwa na bon. Ok, na sur bandeko balandi wana boyoki ba prix ya lopango papa lopango eza na problème te mikanda nango nyonso eza normal. Mokolo nango pe aza sur place aza na Kinshasa. tozotambola sikoyo po tolakisa bino
et lopango ndako tomoni eza na ndako liboso eza combien de chambres? Ndako eza 3 chambres, salon, salle de bain mibale, magasin, cuisine. Eza ba locataire to bako lopango Te ba oyo baza awa baza bandeko mokolo lopango. donc c'est que bango bafuta na bombongo te bafutaka te moto banda kofuta awa locataire oyo tokotisaki awa banda kofuta $300. $300 locataire oyo azalaki awa vraiment nasir bandeko balandi bomoni lopango ndenge ezali eza na placement ya bien tozobenga bino bandeko bozali banda mboka o bomoni bilili na kati ya la personnalité TV en tout cas ko hésiter te benga na numéro ya Mama Doris Lema en tout cas à copation directement biso to kuta nsona ba commissionnaire pour oya kotala lopango kaka ndenge tosalaka tozotambola sikoyo po tolakisa bino lopango tolakisa bino toilette tolakisa bino emplacement ndenge ezali toza toujours na kati ya plaza. Donc toza na plaza na sur bozomona ndenge batongi ndako. Ok, on est là maintenant na sur na ngambu bomoni eza na ba toilette ya libanda. Moi to kota na kati ya ndako eza te poto lakisa bino comment toske ba sala ndako oyo mais wana eza libanda eza chana ba toilette. Wana eza mopanzi bongo na sima pe oyo koto eza sima ndako na couloir obomoni wana eza sima ndako donc awa nyonso eza nango bien nyonso eza vraiment ya malamu tozokoba toujours kobenga bino bandeko balandi boza libanda mboka en tout cas bohésite te bobenga bokota bosabone botala babiloko bien kitoko bimi na kati ya plaza tomoni eza na porte mosusu oyo ebimi awa na sima ezali porte ya cuisine tomoni. Ok, tozo continuer tozotambola. Ah oui, tozotambola toujours biso yeyo tozongi siko na liboso wana eza liboso ya ndako na biso na sur bomoni yango ndenge ezali courant ezali mai pe na kati ya ndako ezali vraiment nyonso eza malamu na kati awa tozobenga bino toujours bino bato boza libanda ya mboka en tout cas boya vraiment boya ebele bokota bosabone boya ebele toza bosenga na bino na kati na sur bomoni déjà emplacement ya lopango ndenge ezali na sur bomoni yango bosepeli esiko bomoni na telemi car nde nazwi bisabino na kati ya la personnalité tozokoba mosala bazoteka donc sika mutuka wana o bomoni etelemi sika coach wana jaune etelemi eza esika lopango na biso ebandi pe yango et continuer ekei tu esika ba fleur wana ezali ka voiture wana etelemaki eyeti esika banzeto etelemi tomoni mwa bordure moko ya moke eza wana yango ezali limite ya lopango na biso esika ebandina esika esuki tomoni na kati toza na mwa ndako moko ya moke toza na ba inachevé moko donc sans plus tarder tobandi directement kobeta masolo. Papa tozo continuer na kati ya la personnalité TV lopango oyo eza ndenge ni betano masolo bandeko bango oyo ebandi baobanda nango na 25 000 à débattre mais basuka nango na 23 000. Ils ont mesuré combien de mètres? Eza 18 mètres sur 20. 18 mètres sur 20. Ndako oyo eza ba locateur to eza ba kolonda te ba oyo bavandi awa baza ba kolonda. Eza ndako combien de chambres? Eza chambre salon eza chambre salon. Ok, tozo tambola pour lakisa bino lopango ndenge ezali eza parcelle moko non clôturé na sur bomoni ba limite na biso bien bandeko balandi oyo balandi ebongo na coin kuna lisusu ezali dans le bisika miro bisika mutuka ezalaki tina ba fleur wana eza esika pe lopango na biso ebandeli yango et continuer ekei si na suka donc na bangaro bozomona oyo
na ngaro bozomo na tina sima ya ngaro wana ezali esika lumete ya lopango na biso esuki kaka ndenge bazoloba eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki eza penza lisolo na biso te koto oyo tomoni pe courant ezali papa pusana mwa moke koto courant ezali ebongo mai koto ezali mai eza pembeni awa mai eza partout bisika nyonso awa mai ezali balobi mai ezali donc ça dépend soko olingi obenda mai na kati ya lopango ezo dépendre kaka na yo en tout cas tozobenga bino bandeko balandi oyo boza libanda tozobenga bino boya vraiment ebele boya ebele bokota toza na kati ya plaza tozobenga bino boya ebele toza na bosenga na bino na kati ya Congo na biso boya vraiment kotongela biso Congo na ndenge bino bozolingela. Oui naza sur toza tia na kati ya lopango mosusu en tout cas awa pio ezali toza moi te po eza na banzete moto asomba awa bénéficie na banzete na sur sika coin wana ezali eza na nzete moko eza esika lopango na biso ebandi na coin wana oyo ezali na nzete pe ekei ekosuka na bordure oyo mwa ndambu ya fondation oyo esika esukeli pe yango ekei ezali ti na bandako ti na sima penza ya ndako papa pusanaka déjà ils sont plus tardés ma solo ebele te tozosola directement papa tozobeta masolo ya lopango esika tozali eza ndenge bon lopango oyo ezali 10 mètres sur 20 bazobanda nango 17 000 à débattre mais basukisa na 15 000 koto oyo likambo etali courant etali mai koto eza ndenge te mai yango yawa pembeni angambo wana pompe ya mai yango wana courant ezali 5 sur 5 courant eza toujours bacourant ya prépayé oyo ya bakarte te oyo ya SNEL. Oui ça va tozotambola po tolakisa bino ndenge tobaki papa tomoni lopango eza na ndako ndako yango eza combien de chambres oyo ezali 2 chambres salon bafutango $80 bafutaka $80 eza 2 chambres salon awa toza déjà na nsima tomoni eza mpe na toilette eza na douche donc batonga déjà papa awa eza na problème te je pense te problème eza te bakolo lopango bango wana bazokata ndambo oyo baoteka bango moko baza wana sur place donc bakolo lopango baza sur place bango nde bazokabola bazoteka mopanzi ya balocateur bango baotikala pe na mopanzi na bango en tout cas bandeko balandi na sur bomoni na bilili bomoni ndako pe ndenge eza bomoni lopango ndenge ezali tozobenga bino bato bozali banda mboka en tout cas bo hésiter te na kati ya la personnalité bokozala jamais déçu toza toujours na kati ya plaza mpona kotalisa bino biloko na bino ya bien oyo bolingaka parce que tosalaka toujours ezaka bosenga na bino penza na kati ya la personnalité TV na sur bomoni bozali kosepela wana tozobima pe libanda baza pe na balabala ya monene mituka pe ezokota en tout cas bamoto pe ezokota nyonso oza nango besoin ya moyen de transport en tout cas awa ekokotela yo facilement okoza na facilité tomoni bavoisin pe bazali eza village te bavoisin bazali bazotonga donc tozobenga bino pe bozali banda mboka boya vraiment ebele boya kotonga na kati ya Kinshasa na biso. Merci ya trop na bandeko balandi nyonso ya la personnalité TV vraiment merci ya trop na ba abonné na biso nyonso oyo balingara toujours kotala la personnalité TV na bokebi vraiment elongo na votre humble servante Vénitia femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours na makambo mapangu lelo tozaki bongo na place en tout cas merci ya trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba
Diva Wassoudi Agivoa Mama Boko Bank na kati London City. Merci à Trona Arlette Matokoli Swanzambe, sans oublier Marbos Mama Doris Lema Fumuna Gaz. Moi ça moté Mama Lamu na kati la personnalité TV. En tout cas merci à trop Nabandekoba commissionnaire au Bandimaki Kotambu Isabiso Lelo na kati ya Plaza peu merci à Trona ingénieur Metitima Azakiona Nasime caméra pour nos bino babilili ya kitoko na kati ya Plaza Nasuro bozala ki vraiment ya kosepelanga na bino toko continue toujours komona na tant que Nzambe azobatela.